Ibali nde baza ba aventurier. Tango otambo wana mwasi déjà nzela mwasi oyo linga mingi. Ata lelo azwi zemi, ata aboti, ata aza bien, ata abebi ozaka nae. Moi ça au parvenir kosundo la moi ko négliger moi. Là la paix déjà libanda na yo. Tozwa kita ya kolia ensemble. Tozwi ta ya kolala ensemble, tozo mela ensemble. Bongo siko kaka pona boti. Niveau ya kotiela bana ba whisky na ba jus. Poka mwana yebi keno ero na bimi. Mwana so ameli mwe loko boy on la la ti ba kata. Ba fille mère nyonso baza na mboka na biso o. Papa 80% ya bato babota na volonté na bango te. Yangwana bokomo tikila biso bana bokomi so boti na oyo ya koma be. Okomo luka isu musu so po boti na o wana pa okoma kama be. Oui voilà bambote na bino bambote na bino nyonso partout dans le monde. Bino bato bo mesana kolanda biso bo mesana koyamba biso na ba écran na bino. Tolunga bino tellement mingi on peut tolunga concept no makamba kitoko. Émission na bino sans frontières yangoyo na chaîne na bino ka moko obolinga mingi info 16 hein donc quand ndeto ba to na système à temps to un système à chrono na obaki na ngolongola mutute mais na inde boulot info 16 ici on travaille hein musande makam. Oui voilà comme tobaki comme d'habitude émission no sans frontières et bon ça bino ka makamba kitoko lelo toza un sujet moko bien oyo toko débattre elongo na ba artiste on a mbeli bino katni siko mais avant de présenter bino ba artiste toko zo moi flash un peu à sujet na biso avant to banda ba débat na biso toza un peu ko se poser question pourquoi na copinage et toza na ki copinage na bolingo na vie na biso amoureuse moi sina mobali to mona bolingo tambola bien au monde partout petit ami no aza ko accompagner partout copine no bozane partout donnet kaka pantalon na ceinture na wenze ba mona bino nae au moins ko ba to ko ba yo ba koka na bo ko koka po ani bo umeli mingi bo mesani mais pourquoi soki kaka ekomi kaka mwasi akomi kaka na zemi isika to mona makambu ekomi kobeba ya copine no azaki na zemite azaki nyonso pona yo azaki bébé na yo azaki chocolat na yo azaki nyonso pona yo mais akokoma kaka na zemi kutu moko necha toléré muke mais soki mona botami ekomi kaka tantôt plus tôt ekomi kaka ezo simba suste omona ka bu bakabwani. C'est quoi pourquoi? Yon l'autre monde ba ezalaka pourquoi? Eza dû à quoi? Relation so ke botika mwana et komi na ba problème et komi na ba complication et komi ya kokabwana ba raison et komi belé. Yango to mwana le ba fille mère ba komi belé. Fille o a pensé que ta muso a suki na garçon na malgré tout a botini na mais a ose ta muso a venir pa ba ko bana mais ba fille mère komi belé suite ya ba complication ana. Yango lelo soki eza dû à quoi? Oui voilà yango na plateau na mbeli bino artiste comédien naza na Sony Love yo pembe na ngai l'homme sérieux ya ba ya leki 16 mai to ibiti to ba après toza na Sage et puis na suka kona toza na Samba na se boyebi Samba hein bimo boza na kacha oyeba. Oui voilà avant na banda kosala un peu ba débat na bango nalika ke pe na lancer appel na événement nene oyo eza organisé na association F4 na Shelfrid le 30 juin eza le 30 juin oyo donc boya vraiment belé eza organisation nene association F4 ba organiser vraiment beau zalana et ça vraiment bien. Oui voilà papa ba maman tonga un peu toyeba et le konini et ça la que ce qui relation moko amoureuse et botis mwana et komaka problème et komaka tiko mema séparation non banana sage pour kombo na sage wana c'est que yo ba mto l'équipe biso nyos na maele donc faut me sabina sagesse analyser pourquoi. Bon premièrement merci pour nous passer la parole
eza nakoloba na deux grandes choses oyo eza cause ya makambo wana selonga banalise onga na sali ya liboso eye nanu kote na biso mibali ere moto arapeso boti mwana bato omona komi lokola mwa kilo moko boye mpo na yo peut-être bomesana ekobeta mwa tour quelque part na baboite mwa baterrasse tokotala bami banini kaka nde ezalaka mais ntango akomi siko na mwana bika nde yaka bino soko boti bamisu mpe ya misu asimi nzoto bien te mwa corps edevelopaka quoi mais akomi ye moko otambola na ye komi mwa soni otala boye na barendez-vous okomi oke yo moko na bafete oke yo moko mwasi aloba boyoka yo tikala na mwana tikala oza na mwana bilo mwana ndenge wana siko mwasi mpe ntango otala afandi mais moto oyo auparavant toyaki ne bien mais sikoyo lelo ekomi ke non wana boti akomi koluka suki otambola na ngai te suite nango suka nango nde esalaka ke non otala mpe boyeki mwasi a décidé non seke naluka mpe oyo aotianga lese. Mais non, raison valable ni cela que non, c'est au moins sa beauté. Donc le bien que non, à prendre soin de nous on a été. Mais ils ont dit à quoi moi au yo beauté ici, à prendre soin de nous on a bien. C'est ça pourquoi? Il y a on a aucun. Na kenen on a première branche, on a biso na PSO ana. Et ça moi négligence na biso mi bal neto négligence basi. Sur la beauté moi négligence wana. Pona na ke moi mukuse. Bon ya mi balé. Et ya kapé mingi sous côté na bino basi. Dans quel sens? Et moi si je suis par exemple boti pour na ya monde que non asuki wana que loi za sous moi cité loi alors comme maman disons parce que toi fille mère na ba to za kaza maman ya âge mais la fille mususu ka boti ami comme si loi est na place à maman na moni samba kuna finye lo samba alors ni na le déranger na finye lo pour mamba lo banga CP na ngana ngote comment on koloba neti pour nga na okoloba mibali nde baza ba aventurier. Tango otambo wana mwasi deja nzela mwasi oyo linga mingi ata lelo azwi zemi ata aboti ata aza bien ata abebi ozaka naye tellement mbali na biso bakoma lokwa balata ba jipo na basa ba pantalon na bango tokoma biso so lokwa basi amona kaya nyeso foto tambola kaka to tambola to kendara boy to zonga boy donc so yo boti akoma lukelo su mususu a remplacer oyo aboti te do ba moni azaka kazo yazo vivre kaka do yo foza na wana siko yo oyaki na vie ya mobile nota musubo vanda lokwa to boti lobby na biso nzambe kamta yebi so to zuto sa nini to balana na biso to bando bota na biso siko tango ntongo zomona mutu eza esu malonga to sani otiki na yo boyi na yo vai na yo kobokola pe mwana eza mabete to mesana biso bapesa biso ka bana to bando boko na biso bango musana bango ka yango wana. Oui voilà Sony Love yo zali kamba baksa bon nali kamba baksa te mais kamba loba dans loba vraiment par rapport il y a si jeune abiso ngai nanga loba tout d'abord base ya makambo tu eza likambo ya maturité omoi nde tozalaka boye tant tolingana na banzela vi ya libanda ke tokutani ozongi mpa na bino eza ndenge moko te na vi oyo ezalaki na boovana mutu boolala ne boolamuka omoi eloko ekomaka mabe yango wana ntango ekomaka sikoyo ntango boovana libanda omoi ka nde tozalaka libanda wana tukutana na baproblème ebele mona bosali 2 jours bolobana te mona bobebani oyo azongi na ndako oyo asali boye bokobengana te ta mosusu boza te na copine mais amankaka yo afingaka yo mosusu omona aza tetu mosusu abangaka ta mosusu bacamarade no te bani mosupporte ye mpo boza libanda boboti no tolingi ye mais ekoma kaka ntango bokomi siko na ndako omo vivre makambo wana du jour au jour en live yango moni papa moko ya mokolo ayebisanga abi Sony oyebi ke libala eza lisano ya bana te libala eza pona ba mikolo par là ngalo bani libala eza pona bato bala mature au moins tango mutazui zemi ne koma ba mutazui zemi kala ezaki mutazui zemi ba yo tike ka bongo kende ko vanda obota bongo zonga lelo koma mutazui zemi tango azui zemi ba moko akomo tsasi ko mobali pression po aya ko boma moto genre lokao kanga lupango aboma moto po et puis c'est moi valeur dans quartier bah comment on va soigner au kende bongo vous comprenez so tango comment on va voir na eta msusu ndaku moko ba seni sko bandi bo mona sko bandi muto mtamo bimisa ba caprice na ye mubali pa ota bona zano elenge basi mo tam sunde na no vivre na ye na tieze mi menara na mwasi msupe amoluka akuta na pena wana
Armo préféré ce qu'on a wana trop pour wana za normal hier bako bimane partout bakei o anda ko za zemi bon armo négligé tu vois tout wana eza dû à makambu donc eza de deux côtés eza ka mobalité ba on baza na photo moi sikate eza de deux côtés ba photo eza ka liga maturité za o kutana muto bo se comprendre au mona ke après même ko bota boza na bino tranquille donc siko donc mabe yango ebimaka kaka soki mwasi akomi na zemi nde yango mabe yango ebimaka. Bon, nakobakisa boye quand ndenge Sony Love alobi toi na katikati na sens ni to ça balance tous les deux côtés. Pour mes amis, différence c'est ça. Au moins on va na mwasi yo beti mwa tour yo zonga wa Sony kenan. Ah donc au bout de 50 pour comme senga rideau andako. Ah, et moi tout se pose la question na siko nous à la rideau andako. Nous à la rideau par exemple ya bar mo songo na kotanga kombote. Yo préféré ni. Ana mo za rideau andako na ndenga contexte ma bete na sens nini. Tango déjà muto boti. Faut bada que non na miti on a comme dire maman oza que non on a occupé déjà une famille donc on la partout au mobile no kokende jamais kokenaye donc sou ande pona nini eza zuwa te mutu pa ko zo mpepe neti sonya oloba bon sonya oloba bo point faut weba kana mutu so bo kominda ko momento zalaki déjà ki chéri to vivre to bandola la paix déjà libanda nayo to zwa ki tan ko li ensemble to zwi tan ko lala ensemble to zo mela ensemble bongo siko kaka pona boti ndelo ngweba mabe na ngato poto kominda ko moko non naza mwasi mo pe bo esate ka pona boti na va na ndaku te fo mo pe moi tour et ça la bien samba yebisa ngai mwasi oloba mwasi ana zemi ya 7 mois ke 8 mois ayi biso ke non olinko bimaka yo moko obimisa ngate yebisa ngasko na bimana mwasi ya zemi ya 8 mois place on a so des autres de bimba beti bouteille yezu bébé na libumu eza na mo pe kilate yo memeka rota des autres ponize kilate mwasi ata meza ya 9 mois ako vanda pe ata na terrasse a o mela pe donc dans tout ça c'est bito zwango na sérieux ezaka ke non ça dit comme maturité les Sony Love auto donc faut monter ça cadre en matière on comprend que tu mobile na ngata kene bo osani akozonga bino nde mibali ya mibali bokomo mesana nde mabe tellement bo mona ba komo zula no ba charge trop yango na bokomo tikela biso bana bokomi so boti na oyo ya ko mabe okomo luka isu musu so po boti na o wana pa okoma ka mabe otiki po ebi keso na tiki famille na ba ozula ngai en charge moi si na ngata musu ateka na tout d'abord samba excusez tolo moi bat wala na biso bazar maele ba réalité na bato bana na biso o bazar partout dans le monde ba yebi mamuto loba oyebi lelo na ko belo moko yezo condamner plus mibali azo sa banalise te condamner ka mibali po ayebi peut-être ba makamba kuta nango tamso kuta mibali mo ba jar mais biso to sa analyse na sens ni lelo moi si ils ont passé belé aboti na mubali abano mo isambala ba film tout le monde dit que moi ça tiki asundoli mwana na ndaku mwana bébé mais akena ba camarade na ko mela Sony na kacho malubate donc soki na boti te la ça ba film te oh mettons soki na boti te maman qui soki na boti te charge été soki na boti charge été asundola nani mais au monde que ça peut raison mon eza valable te donc so nga problème na ngeza donc yango c'est la raison que soko boti ma faut boya ye pour suite à boti a changé comportement question na lobby yango wapi nga na sa analyse na otali sapé mabe côté mibali na côté basi na zo peso tellement yakangami azo condamner mibali nga na biso ke eza na basi mususu azo nyoko baboti na mibali mais mibali ba nyoko mona ko kindoki eloni etinanga na bota moi ça boye moi ça zo parvenir ko sundola mona ko négliger mona oyako obimaki boye to boza sunda ko monte asongi te pa na bango obimaki oyeta msu obeta trop otikela mona melo ko tala mona okuta mona salité tamsu banda tonga sukola ete elamba salité mais opesa mbongo somba bilamba oyokuta mona tamsu alekite banda tongo okuta mona yemo tamsu mona 1 an yemo mama kena ote azaika na kwa ba kena ko bazate ba obenge boye makelele ana kapela ba obenge boye azana cheche tu vois nyonso wana ba koma même na niveau ya kotela bana ba whisky na ba ji pourquoi moi na ebi no ero na bimi moi no so ameli mo loko boy on la la ti ba 4 mais wana eza faute na bino eza faute ba nani pour ceux qui moi saboti chérie ye bimi saka kanenga zena tina boti te est-ce que ebi ke bana bele ba zo basanga na makambo wana kenga na talibo yenga sage boyana na nga bien
mwana nga mobo ya kitoko yo pese sanganga na ebeta moleli na ngai moi si o mobile a osimba e bien ata za nango ya mingi te mobile na yeso azui 100 francs aye nango abimisi mama mazwa lesa mwana somba mwana potopoto est-ce que moi sona kondima tika mwana na ye po abima akeluka lipa libanda to kesani bino bo comme ça mite ambe po na ovanda na ndako na ozela na ebike mbana nginda oluka 100 francs lobelo baka jute me ba yo bisota mususu na tiki mobile no kuna ta mususu na température 40 omela na tiki mobile no na cheche kuna omela siko bango ka ba melisa bango bakuta na kana chance siko mbongo ba mesa mo poni te bato ba ko pese mbongo pa pesa mo sinele moi si c'est comme Koluka c'est comparé na mobile place ma pe ko ta yangwana ke lokola ya zonga ki 23h na sola masanga ngape na opouver muli place siko makambo eko yangwana o comprendre mama magi parce que comme siko nde mabende yangwana otala ke no MCO bimaki kanda ucholo bana oui to bato yeba ni beto ko zana bato na lebite ke munyoso ba melera ba melisa kae mais yo otala bo ero zongi bo otena ki pa na soni asomelenga mwa bira mona milaki zelo mona yukasilo wangana na mwana na onela ko marido andaku lobi po tabe na tuno yebwe neni magi yote magi azate akindeka bota yepa ya pa pouvoir so yebisa ngai mutande ngwana yo garder so ndako mais nani mutu asali ke mwasi ya banda ko déconner bongo soki bino mibalite mama na ngana loba ponga na zoyoka mingi samba na sage ne ba loba e pesa nga mayele donc to ba loba e pesa nga mayele o mema mutu loba oyo to me maoka na ndenge te ya mambu ya piaka ya mambo kabela banini toke na même ata na poto leo na poto bakawa nezebele poto net na poto zawana bango balonga social bango balonga social mundele azora mwana charge bafuta bana babiloni siko bat bakabona pana po ni bat bakabona moi si baboti na mbali na poto po mama bakabona et ça m'a dit congolais même makambo ati na poto j'étais au Gabon na otoza na Gabon na kuti makambo wana kuna na ke na Afrique ici na kuti makambo wana kuna. Tu vois, donc pour te dire que eza makambo na otolo ba makambo maturité, eza makambo comportement. Tant aux aralibanda ba comportement les choses arande msomona o supporter muninga ta mususu, aza moi défaut moi supporter. Mususu moi pe boy asala ka hypocrisie. Ta musu na libanda mona yeka chic, o mona yeka ke mutu mo boy soki bozane sika mo boza à l'aise. Mais tant ko comme sika moko abimisi face be na ye. Donc ils ont il y a kozanga côté mbongo pona mbongo ba mibali vraiment on a côté bango te to kozanta 70% ou 80% mibalo ba kiparaba na bango bien baza ba de belé tous ils me lever mais ça comme il y a comportement ne mutezo kabola biso okoya bomona tam susu mubali ne mutaza comportement ba simba tena mwasi tam susu mwasi à l'action face B ya grave déjà comme comportement bapesa biso batan tozwa tata musumu tabia nga mwana ba mwasi na sikwa te photo sata ba 6 mois ba ina ne poto yebana tam tozwi déjà temps oyeba ke muto nga na ko bota na ete muto en tout cas fona bota na poso na botina en tout cas regarder nga mwana nga bi ata na zate o so na botina ezerreur mais o sani fo yeba so mo mo ete bi muto so kene bien te o kati relation o yo ka sa vérité mo boye na longa na lunette s'il te plaît bat ba ota la biso au moni makamusamba lobby et pousser la mise à vérité mon ezara na RDCA ba fille mère nyonso baza na mboka na biso o papa 80% ya bato babota na volonté na bango te 4 na lobby bien que 80% ya ba fille mère o mona o fille mo baboti o fille mo boy o aboti avant mariage soki olandeli 80% babota na volonté na bango te tout nanga babota misundeni pourquoi babota na volonté na bango te tout ça bo vivre na mobali ndeka bokenda bobimaka zemeye boke bolongola boye esimbi te kobota momba yango wana boboti na muto kana ete mususu eza bobimaka na ye bobimaka na ye olingaka te olingaka te me bobimaka na ye Soni en tout cas vraiment na kacho malobate na yeb na baloke penda Soni olopele kamo eza clé comment mobali oza mobali akoki ko risquer abima na mwasi oyo ye alingaka te en plus ozobima na ye bongo même sans préservatif yo mona conscience no yeba te ke mwasi alingaka te tina okushi ne bona ebite ke nchuka ko ozopesemi mais bandeko na biso o ba otala biso ba yebi même basi bandeko na biso basi ba yebi ke a revivre bien mbali mo boye mais ayebi ke mbali na lingaka te yemo pas comprendre et puis surtout ba kawana les amis mindeni bandeko na biso oyo baza bato alcool bato baza ke non alcool lié kaka alcool donc tanga meli et à perdre de contrôle a mo bimana mutu nyonso akomona awa
na nzela na ye fa bima na ye tanga bima na ye sans contrôle akende bozemi donc ba biloko na tokutana ngo bima na mwasi oyo olingi te mobima na ye tiré bolata ba jipon na sa ba pantalon comment yo koma tina niveau na mututa ata masanga ngo muto yo yebite o bima ndeni ni ka bongo po botane siko ata masanga te ke mwasi na lingaka ete bo koma na ndeni o se protéger te e koma ndeni na mona po e to sala ba sentiment so zo pesa nyonso donc nyonso za kata sentiment ngana linga ngao te na mi pesa mombati to mazemi après to boti te ezala te se ko lingaki ye oko sa biso utoloba azana raison na sens nini et ça la maka et ça basi misuki ba bota pe na mibali pona tembe webi ke tembe ke magi na samba par exemple ke na bozaka sage samba le bino ponga na pouver magi fonga na bota na sage parce que sage siko azu bébé mongo boye o akana kite azu bébé mongo comment dirais-je involontairement yo kasi libala wana mato bolingo na to inyona et où mais cause après sage tu sais ko ebi na otina mona te mwana za bénédiction mwana ta obota ki atala ndenge ni atana position ni zeme ngo ekotela kitomba botelo déjà mwana en tout cas folinga ka mona ngo na loba mibali ba ka mité ya mabe ngo na tika tozala ka ba fille mère po baza mité ya mabe oui d'accord Samba il faut bino mibale boza d'accord. Oui, fidèles internautes, émission Abino sans frontières, on continue toujours dans le débat, voilà. Bon s'abonner toujours à trop la chaîne Nabino Info 16. Bon s'abonner toujours, ambassadeur Raymond Singa Babi, mon compte Suisse, donc bon s'abonner toujours à trop. Mais les lots sage Sony, au biso to constater les lots na vie actuelle, sodo vivana mobali, boza bien. Yo yaka kaka. So lingi ayi na yo na seconde annoncer que non Sony sage de nazaboyi naza na zemi misuba koma tina niveau même ko beta na makofi ngane bifi moboy donc akufa hein donc aisi mobali que non naza na zemi na yo mobali abeti na kandana atie tournevis na kingo akufaki. Parce que pourquoi ebosaka ba sentiment na bino ezaka na sengo. Eboko nosoka que non papa na monité. Moi oyo en tout cas na monyango te ekomaka ngana botaka te. Ngana mwana muke. Parce que ebolingaka basi boyeba age na bino te avant coucher na basi. Maman Magui bokungu na ebisaki yo na début émission qui est ma maturité. Tant que nous avons ma maturité, c'est que mutu oyo a mature et puis mutu oyo a bien éduqué, mutu oyo a yebi ko différencier ma bena malam. Tant que on vit na mutu oyo lingaka. Pour notre chose que est ba mutu vivre na mutu lingité ma vivre na. Ozo vivre na mutu o lingi. Elle ro ndeko na ngaro, ndeka za boga bon. O vivre na mwasi na ye. Aaron arrive na mwasi na ye o alingaka wana azuzemi andimite ke Aaron vraiment cameraman munene boye ako koloba n'importe quoi pour moi c'est quoi annoncer ye mamazemi nandimite eza babilo ka bongo bakawana ezalaka ezo exister to yebi to yokango pe mais faut tala mutu ango o pour les ba fille to lo bango na kina ba fille comment ba fille ba kiparate hein. Donc on sentit que mobali moko oyo aza même pas na niveau na ye aza même pas na niveau à cause mobali na ye mais alingi po na ye bolingone yango webi ke dernièrement batakulu na tango renya ah webi ke batakulu na bango boto batu basi mutakulu na ye moko mais na 5 basi et puis so tali basi yango basela ke ba dépense biso tout aura victime basela kulu na aura victime moi si na maboy moi ça poids mais à se retrouver pas mutakulu na Sony tiko sekisanga ko sekisa Sony mobala muki azalaka te mobala mabaza azalaka te mobala azakaka mobali o aza responsable azaka mobali Sony kuluna ni yo ngolo bada biso ndeto zabo kuna pazaka mobala zapeka mutu akozwa pe mwasi po ni ka kuluna zwa mwasi muki ya mabe yo zwa nde ya malonga linga kuluna jour yako annoncer que na zemi ko kuluna ala palette bavanda na palette mo bate belé ya bayaya ana wana zemi awatala siko leet akobanda ndeni maternité banda ndeni kuluna wana akolanda na lichelle to na ratote kuluna wana mais maman tout ça là bien tout d'abord maman Guy nous on a un sujet Isaac non
quand d'autres sont là, comment mutu et que ça boit vraiment moi si bien après à nos soeurs na zemi et comment va descendre. Et comme scandale. Non, et puis son maman nangai et là on est sur un imprévu, inattendu, ou un accident. Il t'a quand mutu mal à l'aise. Maman nangai nga tout ça no boy. Tout ça na biso boy to fandi que notre non ni to sali boy to six to une étape qui est au luka bébé. Vous croyez que ceux qui ont nos singa qui non sage na dans zemi. Tout le monde a un moment muta sepeli muta o sepela. Oh merci Seigneur. Mais pour ni comme niveau ya muta silika. Supposons que ngana étudiant. Natanga ka boyobi fi na ngana menaka. Parce que yo pona nini teke non na ki qualité non ya ki mwasi oyebaki ko calculer to batana to ko se protéger te. O tiki to ko ene wana biso mibale. Anga na ta pa non j'ai trop na ngamo boye non bunda na pasi pona tanga na vidéo banchik yo sko yo no senga ke non ni na boye na plan. Est-ce que vous trouvez normal? Parce que j'ai toi pourquoi pas au lingaka moi je te vois na ka mondimba bongo popo c'est ça se fait jamais. Comment dire que bino ne batu bozo pesa ba fille beaucoup comme ça ba fille mère et belle na kacha nenga sachi bo artiste bo na fandi bo na ba ambition na mususu un jour na samba maminene na mboka na biso au Congo. Parce que par exemple que non ngana yo to kana ni na mambo na te yo tali que te sage bon aller na TV na mona sage bien ni ba ta TV ba ba série te na luka na bota na ye point selo moya yo no singa ke non mutabota na parce que fait biso oh soko monique so mamba oyokana ya bolingo zemi yo toni so ezaki mamba oyokana me mingi babota te ezeloko eyeko ya siko ndenge yebongo msupeli yo bénédiction zo mona ko sukita musubeli ba peso position ndima ngoti na suka oboya poni ubia otiki mamba kolinga bon ndima po boboa kisiti otiki nga siko ono zoke ekoluka yende ocheze mite yende bova ne bien otanga bana. Ben oui, voilà, tu comme un peu cochité, voilà. Mais pourquoi au témoin 6e aïe chez Bino, donc tu préfères au tika moins aux goût, aux non, Aza Soukal, le cas Serge Jeanne Soukal, à la Louvière en Belgique. Moi, c'est un Aza Soukal, moi, c'est un gars Erasmus Aza sous secret. Parce que oh, les bandes on a commis secret. Parce que ce que les bandes n'a pas zemi, au soukapi. Maman, so le bibo non, so ngana mamunde kona sonia utikoloba. On a bi yo o kanisa vraiment que non. Muto yo par exemple que non na zemi na mutema na mobimba ke aye pa na biso to pa na ngata ofana na ye. Na yo que ce soukalite pourquoi? Les abilo musuka non et ye mutaye pour ndeta pouver yo. Que ne sage na la bo fona suki sa efona bota na ye. Tant yo ye. Maman tayo mo vraiment. Vraiment est-ce que ça oh, exactement quoi magi mongo mona mongo ye mais le boke luka susu aleki o ya mundu po ya za pembe mibali bino faut bo changer bo eza bien te bo tanga basi pe bo tanga bana eza kitoko te tant bo comme sa fille mère belé na mboka na biso awa lisumu pe pa nzambe faut bo luka bo changer yo kokozwa pe ka moi to bo tina ye vina o pe mobimba bo boti bo sali vina bino bien masamba eza ba fille oyo yebi ata na minute ozo côté la bango eza ba fille oyo yebi ba fille bo comme système que au vivant na mobali no mo bo ekala tango ozo zemi na ona sage ota pena kidiba bo sage abimaka mais yo na mutu ngana mona déjà mutu na zemi mama zemi ya mutu mususu mais mutu abima su na mutu bazaki nekala so yibi sa nyonso wana ngana garder na bomba yo na ma difficulté nyonso wana mais na bomba lo plan B tant lolo bote kasi na continuer na osupana zo na ko ba desa wana parce que plan B on deni te ba pe plan B ngoti plan B yango na sikonde foso ngapa na bino. Oui, voilà, fidèles internautes. On peut s'abonner sur la chaîne Nabino Info 16. En plus, Mibali, vous avez battu. N'habitez ceux qui beaucoup répondre à moi question. Ceux beaucoup y ba. Banani ba format ka Ben Laden. Banani oba format ka Ben Laden. Conforme Ben Laden. Oui, conforme Ben Laden. Balak sema kaba arme, balak sema me bele banani oba format tia comme Ben Laden les lots. Avant avant kouf banani ba format kai. Oba na base de formation Ben Laden. C'est tout dans la politique américaine. Oui, je sais pourquoi la zone le babongo yo répondre ngepna o Sabino. Bon, c'est mieux Sabiso. Sage. C'est mieux pour Sabiso. Voilà. Ben Laden azaki formé et pas américain. Et après, attends, et après, le même personne au américain va former qui est Pekamuto. À ça qui va bombardement, non, ma casse, c'est pour vous dire quoi? Binonde mi bali lelo. Beaucoup comme ça, bas toka va bombe à retardement. Suite à ba comportement na bino. Ngana za na para mututé na lo bana bino pour un peu to chiter pe. Nazu pas ya moi cité, nazo ko faire comprendre bino. Suite oui, n'a pas moi si. Oui, c'est bon, on a coupé au rejoindre pour n'a pas moi si.
suite ya mabe bino mibali boza kosala bokomisa basi oka babombe à retardement. Cela veut dire quoi? Bosa basi mabe mingi. Mabe mingi. Moi so lingaki mingi. Ozaki akende wenze boza na sima na ye lokola mbwa. Lokola mbwa babwaki mustu na zolanda bakango na sima bazobenda ye wana zolanda mbangu mbangu. Mais eba non na pardon quand loba. Eba okotia izimba yeko tikila oye. O tu préfères kotika ye ata propre azanango. Pana bino azala propre. Azala propreté. Azala mabe. Azala kitoko. Okotika ye pona kokende koluka. Ba fi mususu libanda. Boganyaka nini? Mibali boganyaka nini? Pour moi so zane wana même sentiment ko yoka pa o chezemi wana. Nasi yango kutepeka libanda. Siko bokina oluka nini? Parce qu'on est absolument moko. Oui, c'est très important. Bino basi pekaka. Tant on en vivre na yo. Toke no habiter par étape. Tant on en vivre na yo. Yo ko quelque part o a vivre na soni. O kutu nani obo mutu a futela bango baleki ne minerval. O histoire Selina o manda yemba. Tant no yo kama mbona ka misu malembe na luka ko bongselo ko ngana olinga. Mais o tala na tawana boye. Écoutez, mais yo zazemi. Et puis tant que je zemi yango, au monde yango, moi ça je zemi mais batuni no ya nani, o ya Jean. Ba ke pas Jean te makela misi bitumba, o ya Paul. Suka na ba suka passage sage a calculer pe le monde batu pe na zarana ye. So ngata on vendre na retour. Natala boye, ton sage, o ebité. Tanti magi utafa ba ya pa na yo. Sika, ba kene ba Jean kuna ba se. Yebisanga vraiment. Take ngasko mutu na ndimize mi wana. So yebisanga mutu abongo te na ebité, yebisanga mutu abongo so na garder et après ko bota na ye. Kana zaka na mutu wana. Mais là aussi ko soka boti mona ngoza yo. Soki soka boti mona ngoza yo. Bon, moi na soza nga gloire à Dieu. Na ndimi mona mais moi si siko tango delinga la saka no aleka ne dana banzela. Non préfère na garder mona. En plus c'est là que soit pas si poto silisa, poto clôturer et là que pas si mibali bozo suka peka na robot te. Après avoir koboti ça, oboyi mwana batu. Après avoir koboya mwana batu, oboyi lisusu na makila na yo moko. Est-ce que tu as biso petan biso ba mbali? Oui, na tike bino skota. Étalé mabe obasi basala batamki. Na tike bino skota. Nana biso lo moko. Eza mubali mususu ndeko mubali mususu ba botama na ye, banda botama na sala mo mwasi mabete. Parce belé. Mais soka bando betela yo masolo oyo basi basala ye okozo idete oyebi lelo to oyo na lo babandengo na batu bana poto ba za d'accord nanga to oyo batu oyo ba mema basi na poto o ba changela bango na to ya basi ba mema mibali na poto ba mibali ba changela ni eleki ba tala mibali lelo ekoma po mbali mosi na poto koma pasi pona ni basi combien de basi oyo lelo ba détourner mibali mubali ameme na poto comme na poto ba relaxa mubali ke donc comme le roi yene mutaya poto liboso mubali amotangisa mubali ba article amotangisa au code de la famille lobi boy au code ya boy lobi boy o na mairie baloba boy ko ba pesa bon pouvoir le lo ba détournant ngai même na famille na comment même na famille na comment ah et comment même na famille na donc muta abengisi ma mutu comme muna ba mutu pas a changer et comme yo mubali mabe comme boy et comme Jean roi que na makamutu mais moi na peke na sima na ya na famille na ya bengisa batebe na sima ka ya ndeko na biso abengisa ke wana ngala mona na bato bakatela bango 500 mètres donc moi comme pas sumbala moi c'est raté 500 mètres bakatela ye mais ye mutafutela moi c'est na billet asalama munyonso emso atangisa moi banchiki po moi ça matanikili et ça la ma futa billet za mabete za billet mais bino pe obengisi mutu obiom to bimisi bio bengisi mais ngana yebite na ye ngana kasi to vana no ndako mota mususu nga otikingo komisinga komana ana Paris nzoka yo zakada na mususu na Belgique ena kwa ko sutuka mutu ana compliquer nga pota musu epa kenda liboso nga na esima compliquer nga non malamu na mibenda na ngai nga pena lukala sa vie na ngana tika oza libre mabe tant dans l'accident volonté on a déjà ya kolongo de Akin na ino na Paris to na Londres c'est que na déjà na bolingo non quelque part na zonga maman na likamolo baki osundula bana bon pona osundula bana na limite neti nga sage na boye na bibike mona za makila nga na sundulai makambu wana ezonga aka mingi kaka na ona utolo ba awa keno otala mwana mobo ya za balabaka nationalité douteuse
donc moi mon besoin ben tout ça Sony tout ça sage autant que moi na botami passe na maboko sage mais quelque part be soupçon Sony sage il botana ba batika sage batika ozana na moi na pe muta pembete mais moi na pembe ko sala na te so yebi sanga ino ya nani o ya lani noko yo sani na makambo wana so yebi sanga so bongisa ki bien teta so quelque part si ba nyoso ba botama ka il faut ka so ka papa na il faut ka so ba ta famille mais on a botaki oh makila tesa yo bala nyoso ba kokana na ba parents na ba otemo na ko so ngate azupe yo pete em sa keso tam futu de ko yo tam futu ezalaka ko mi ya mwana mo dute to mwana ezalaka batu mbale mabozo ko sangani boboti mwa ake ngate bino ake ba sumuta mwa zaki même pas ngai na camarade na ngai ni chamalé ona loba lelo za poto mo sa papa chéri abota mwana na ye azwa kutu petite sœur na ye Gladine Malene mama so talo kasake Gladine tabota wana so za mais keba azwa yote azumu balite mo cité make zwa muto ye balate de ko bine koma em so azwinde ko na lobi azo sunde ko na benize meza ko commission wana so azwinde ko mobali muta memise meza mo so azwinde ko mobali wana za doute mais so ina bino mbale azumu tute ezo ye balapete ye ba ke longi na ye ya tata mo ezali azwinde na tata na ye oui voilà Oprah hein gros bisous na yo na bossa été frère Richard Madeka ya yo angwana voilà vraiment conseil nini Sony Love to comme nasuka conseil nini opesa na mibali oyo babandonaka basi na bango so bazwi et puis na mibali oyo bastunolaka même makila na bango moko andimi ke mwana opena za ngai mais a préféré atikela kaka mwasi charge oye abanosa ane ambiance na bafilm mosusu bon ndeko na nga rensere nga vraiment zonga gros plan na sola nga na osenga bandeko na biso basi nayebisa bino eloko moko bozala na misu ya komona e misu na yo eza échantillon te mpo bato mosusu bana misu mais misu yango eza échantillon emonaka nango te mabe yango oyo ya omona yango bien yango oyo ya omona yango mabe botalaka choix nini okosala mobali ni déjà ntango avobotana mobali bokozwa mpe ta mosusu 1 mois mo 2 mois mo 3 mois 6 mois 1 an mo bovandaka na ye zwa yango observaka ye talaka est-ce mobali oyo aza responsable est-ce mobali oyo soki lelo nazwi problème ausupportant est-ce mobali oyo est-ce faut omituna baquestion na tout mpo ondima kozwa zemi ya mutu oyo bozala na ye donc mibali ya malamu baza ya mabebe baza basi ya malamu baza ya mabebe baza ezo dépendre na mutu okutani na ye ezo dépendre na éducation na maturité mutu okutani na ye mpo na mibali oyo lobi basundelaka bana ngai nayebi ke baza trop te eza bato oyo baza na conscience te makila na oko néglige te peu importe place aza peu importe ndenge ayeli même ate ozangi bamoyen ndimaka ata 1 franc yo ozwa wana bokabola yango na mwana na yo donc c'est un peu ça tokende mamona bambote oui badédicace bon napesi nanu merci ebele mpona uta oza éprouvé na perdre cousin nanga il y a 19 ans donc napesi nanu merci na John Ngela Fleuve Congo retour à la parole pasteur John Ngela na Londres wana l'homme de 5 pains 2 poissons babi tozongaka na liloba tozongaka biso to na liloba donc merci pour l'assistance namoni ndeko nanga mundele na biso famille Chanceline Thiri Chancelvi Thiri yo ebikaka ndenge mamango ezalaka napesi bambote na ba oncle nanga oyo ye vraiment misisa vraiment ya Paris misisa donc batutu baya Paris bakuta ye misisa Gabi Bongo oncle nanga Bernard Thiri oncle ebika migolo chombo ya mobulu migolo sola chombo esala bien donc napesi mbote na Patricia Timba l'italienne babi italien ezalaka na maboko na Patricia Timba Linda Mopondi na États-Unis napesi bambote napesi mbote na bamasa na ngai Itachi Maludi Gino Masamba napesi mbote na Diane Chiyo ya badiane bambote napesi Magi Poema wana ndoi na Magi Poema mama na Eloane na Suzy na Belgique wana Magi Poema ba gros bisous na yo batutu o balingaka biso Yannick Moulele bamasa tout ba fanatique tout napesi bino nakotanga bino tout te boleki ebele bosepelaka na nga Sony Love boleki ebele
donc bambote napesi mbote na masa nga tonton mwinga 16 mm frère Richard na yo kaka komono mwa trop frère Richard Madeka babi sola et ça bien na kaka komono mwa trop frère Richard donc bambote. Oui voilà Sony Love merci voilà bon s'abonner toujours à trop na chaîne Nabino Info 16 babi bo s'abonner pe na Info 16 Njonding et ça on a ka uniquement pour na théâtre. Oui pour na rappel sous association F4 na Shelfree babongisi milulu ya munene na Shelfree na kati ya nini ya Londres na kati ya Londres le 30 juin tu vois vraiment boya faut me belé poso kibute magi beaucoup mon amongo pe mo zala wana voilà ça peut bien Blaise Okako à la Louvière voilà sage le plus sage pour na yo moi mot de la fin moi conseil et puis moi dédicace ta la kaizanga comme na suka émission pour na mot de la fin ma frère longo la chapeau bon quand nde baloba ke mutayebaka mwana to mutayebaka mukolo mwana eza mama mais on peut saka conseil na baino na biso mibali mwana azaka mwana babiata mwana baba azaka mwana koka mwana donc mwana tazo asa nationalité douteuse double nationalité ondi mate ya yote bokola kaka tangisa ye aza mutu munene nzambe na retour azo msole belé ataza ya yote na kisu côté basi pe oui, bandenge ni avant na mibali na bino ata okenema gauche droite mais respect toujours ezala osongaka toujours na nzela pona oke musika te na pesika mbote na Eric Eyale na Washington bambote belé vena ngai na bika yo sala mama minene pona nga et puis au continue toujours ko sala Joli Lusadio na Dallas na peso bambote belé artiste monene Damaseke les grands bassistes et puis na minute au Tiki Paris aux en Grèce bambote belé pa yola na sengi bino tout vraiment bo s'abonner vraiment pour ça la moi bien bamba bien zali pour bien suezoya voilà mingi au PC zara yango na puis bébé na Krishna mbote belé ben oui voilà Blaise Okako à la Louvière babi Jeanne Soukali Irène Ouantara la parisienne babi première dame à Paris ezaka Irène Ouantara depuis sa candidature pesta zouate azaka yemoko mais voilà Samba Olonga babi Samba Olonga bundina deux garçons na plateau donc même ma coquille était voilà conseil et puis moi va dédicacer ça là bien mingi oloba ezate bon nene bisaka ba fille mère tout boka c'était toza abandonné toza biso abandonné te mais toza kama yele na ba mbalo tozozwa oto vivre na bango après le ba komi na bango batu misusu et na ngoma bete mba sima erreur alboso to benga ngoka erreur mba sima mi balé do to kokota suna kate ba erreur wana te donc photos wa ba mibali o baza ba responsable o ki abotisio azui charge noti na suka alatisio lo pété avandisio penda mama palin o sela et tout donc confirmé boza lo kwa ba sonité oh garçon serré kuneza ngote bakosa binote na pesa ba mbote la ngai pa master nga gaga kiyambu na pesi dia mbole mbote belé magi moi mongo tiko section sonia obeta nga na plateau na pesi bisele ndekola nga moko na dine jide tembo ngita na pesi ba mbote belé place ozali na pesi camarade na ngai privé Congo ebali Nel Kamolato o nga benga ka mwasi ya osea maya munene ebalezanga suka yao yango wana camarade na nga Fleurette nzala pangi na ngola bisko zali mama na maravia biska bozali na pesi bino mbote belé na bosanité edi maledi na pesi camarade na nga Nisha Maleli na pesi mbote belé mo sa papa chéri ado Kabengele Fisto Kabengele mami Kabengele nena bossa na sonio bosani docteur Maman Elvis Sungu docteur Maman Elvis Sungu to pesi mbote belé na pesi maman Nana Sungu mbote belé na pesi susu roi Salomon na pesi mbote ebele bisko zali pompi Sungu na pesi mbote vie de lemba yo yango wana bande kolanga tu biska bozali na pesi mbote belé les Elvis. Ben oui voilà pourquoi pas nga pena sala ba remerciement na ngai na Thierry Kassa mon vieux na katia Suisse babi yaya baleke belé et pourquoi pas na Fa de Gaulle Mata de Bundes en Allemagne
babi kolia ngo na ozela kaka esanga pe ka bebe ka ba vitesse on des okende esanga pe bien na bosalité c'est les fumu de Paris babi mobala sointaibo c'est les fumu de Paris talaka yo mobala sointaibo na bosalité honorable José Makele Kele a na kacha Congo babi ba honorable bazana ba mais honorable José Makele Kele yende makamu na mission yo yende solution oui voilà na bosalité frère Richard na lelo makasi frère Richard Madeka taka yo frère Richard Madeka frère Richard Madeka limbisa mama Magi frère Richard Madeka na Londres balobi omoni na boyi bilambe ya te pamba bilambe ya te pamba pona boaki agence ya sûr na Paris na boaki yango te London City agence ya sûr na Paris on a na Paris London City 10 dollars babi représentant 10 dollars il a raté 10 dollars yo ebikaka ajetira oya wana 10 dollars fungola makambo ajetiri oya wana Emmanuel Ndonga leader ba vrai Joe Emmanuel Ndonga là ouais. Bah oui voilà tokomi vraiment na suka merci vraiment na bao ya biso to linga bino tellement mingi yango pe to samusa malam pona kaka ko bino à l'aise na bo sanité ya bino yangoyo ba Playboy tout na Belgique à la Louvière ba besa na place moko pa Sergent Soukali donc soza Playboy c'est ko bi place wana soza Playboy te matro ma comme non mais comment c'est qui ça yo au quand qui les 15 éco maté les 15 écomi au commis les 30 peut commis na chango bongo bye na mawa tulingi bino mingi ciao